Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. Cause.com site ya Kolo Masolo ya danger. Masolo ya kitoko. CongoFrance.com. So awa na avenue Colonel Beya na komina Gombe, seno ba témoin oyo ba vivaki événement yango. Bango balobi que mutuka moko tutaki voiture Nissan pe ekima nango tout la mwisi ya zaza. Kasi ya kokamwe ezali ke mutuka yango ezali ya nani ye? Binomoko boyoka. Tolandi eti kuna na dossier Kofi Telema tusi mutuka batu asibe so frein brisque tout est allé à flyer akina kei azonga na bolo azonga elo rasa les alaraté on tuti mutuka batu Telema bo solo la écoutez combien ta $100 comme tata exactement $80 ba bongisi par choc bazong sont normal yona kimi kuna ke kota soma basingana courant elo rasa la to se pena ngote nzoka ya mbenga mo il fallait que tu Telema apolongo la kamwe loko apolongo la mutuko tani bébé dans la mutuko pour la Kofi comme il y a pas une mort d'homme Vanda, c'est la monde des choses au Télémi, au Solila Moutou. On est devant un fait accompli, le Camboué Salami, de 50 ans. Chauffeur ya Nissan Ngopé abakisa kibuyi. Vous avez tellement tout tingay, moi j'étais en stationnement tout tingay, vous avez tellement accueilli. Moi je suis légaliste, hein. On a comme un magistrat tout ça. Je vais ça réparer. Vous tout ça tout muninga au télé tout ça au sololi. En tout cas to yebite soki eza nini, oyo eza yomboto nini, dossier oyo toza kotalela, toza kozimele, a suivre kuto ekusa. Azonga. Likambo oyo ekamwisi bato nyonso awa na avenue Colonel Beya na komina Gombe, seno ba témoin oyo ba vivaki événement yango. Bango balobi que mutuka moko tutaki voiture Nissan pe ekima nango tout la mwisi ya zaza. Kasi ya kokamwe ezali ke mutuka yango ezali ya nani ye? Binomoko boyoka. Tolandi eti kuna na dossier Kofi Telema tusi mutuka batu asibe so frein brisque tout est allé à flyer akina kei azonga na bolo azonga elo rasa les alaraté on tuti mutuka batu Telema bo solo la écoutez combien ta $100 comme tata exactement $80 ba bongisi par choc bazong sont normal yona kimi kuna ke kota soma basingana courant elo rasa la to se pena ngote nzoka ya mbenga mo il fallait que tu Telema apolongo la kamwe loko apolongo la mutuko tani bébé dans la mutuko pour la Kofi comme il y a pas une mort d'homme Vanda, c'est la monde des choses au Télémi, au Solila Moutou. On est devant un fait accompli, le Camboué Salami, de 50 ans. Chauffeur ya Nissan Ngopé abakisa kibuyi. Vous avez tellement tout tingay, moi j'étais en stationnement tout tingay, vous avez tellement accueilli. Moi je suis légaliste, hein. On a comme un magistrat tout ça. Je vais ça réparer. Vous tout ça tout muninga au télé tout ça au sololi. En tout cas to yebite soki eza nini, oyo eza yomboto nini, dossier oyo toza kotalela, toza kozimele, a suivre kuto ekusa. Azonga. Likambo oyo ekamwisi bato nyonso awa na avenue Colonel Beya na komina Gombe, seno ba témoin oyo ba vivaki événement yango. Bango balobi que mutuka moko tutaki voiture Nissan pe ekima nango tout la mwisi ya zaza. Kasi ya kokamwe ezali ke mutuka yango ezali ya nani ye? Binomoko boyoka. Tolandi eti kuna na dossier Kofi Telema tusi mutuka batu asibe so frein brisque tout est allé à flyer akina kei azonga na bolo azonga elo rasa les alaraté on tuti mutuka batu Telema bo solo la écoutez combien ta $100 comme tata exactement $80 ba bongisi par choc bazong sont normal yona kimi kuna ke kota soma basingana courant elo rasa la to se pena ngote nzoka ya mbenga mo il fallait que tu Telema apolongo la kamwe loko apolongo la mutuko tani bébé dans la mutuko pour la Kofi comme il y a pas une mort d'homme Vanda, c'est la monde des choses au Télémi,
au soleil en moutou. On est devant un fait accompli, le Camboué Salami, ils ont 50 ans. Chauffeur ya Nissan ngopé abakisa kibuyi. Ouleka tellement tout ngai, moi j'étais en stationnement tout ngai, ouleka tellement accueilli. Moi je suis légaliste, hein. Na ko na magistrat tout ça. Je peux s'arrêter réparer. Biso tout ça bakisa tout muninga hôtel mi tout ça au sololi. En tout cas toyebi te soki eza nini oyo eza yomboto nini dossier oyo toza kotalela toza kozimele a suivre kuto ekusa eyokani azonga likambo oyo ekamwisi bato nyonso awa na avenue Colonel Beya na komina Gombe selon batémoin oyo bavivaki événement yango bango balobi ke mutuka moko tutaki voiture Nissan pe ekima nango tula mwisi ya zaza kasi akokamwa ezali ke mutuka yango ezali ya nani ye bino moko boyoka tolandi eti kuna na dossier Kofi telema tusi mutuka batu asibe so frein brisque tout est laissé aller à flyer donc akina kei azonga eloko les alarate otuti mutuka batu telema bo solo la écoutez combien ta $100 rekomata exactement $80 bongisi par choc bazong sont normal yona kimi kuna ke kota soma basingana courant eloko asala to se pena ngote nzoka ya mbenga mopa il fallait que telema apolongola tango eloko apobonsela mutu kotani bébé tala mutuko pour la Kofi comme il n'y a pas eu mort d'homme. C'est la monde des choses au télémi, au soleil en moutou. On est devant un fait accompli, le Camboué Salami, ils ont 50 ans. Chauffeur ya Nissan ngopé abakisa kibuyi. Ouleka tellement tout ngai, moi j'étais en stationnement tout ngai, ouleka tellement accueilli. Moi je suis légaliste, hein. Na ko na magistrat tout ça. Je peux s'arrêter réparer. Biso tout ça bakisa tout muninga hôtel mi tout ça au sololi. En tout cas toyebi te soki eza nini Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko congofrance.com